Bon, malade à Mongongo, c'est trop dur. Malade à Mongongo, c'est trop dur. Oh, Mongongo, il y a un lobelati. On a commis babate. Non, Mongongo, ouana, et ça, déjà, moutou ça, la maladie. Maladie, quoi, faire, c'est l'union sans autonomie. En fait, na wenye musique à maison mère et pas les rois de la forêt na embate. Na embal bombe. Na kotaka kuna na sali test na koti mouvement na vandi wana to komo bosser. En fait, comment qui ngalo wana ndo bota ba plan. Et comment une logique mon bo air mon bo okobi misape moi quelques biloko. Momo na ta msusu. Ba ya o boala na bango wana ba artiste msusu ba lokwa ba na probabilité ko yemba. Ba zuango ba yembi na bango. Maestro Fabro auti azaki na wenge musique à maison mère. Tant a eu décision de la carrière solo nae à partir de Wanande à Bisoto Alej Jabatune tous à la nae tu travailles déjà ensemble depuis vous travaillez déjà ensemble nandeni c'est quoi na quartier déjà tu travailles si je comprends bobanda maram na bino dana ba quartier tu voilà ba Maestro Fabro ba Cherry Migler ba Jaizino ba Ilerich ba Omba Kola, Ibrator, Robinho Mundibu, Give, Hervé Tao, Babi Biblos, Batumsuku Batika. En tout cas, toi qui es belé, Junior Botou quoi, Berti Fundi, Utaya Kendeki Pario, Obika Banzemba Kalandia là, Zoyemba Yemba. Yesiko Alekaka, tellement zappé chanteur, avant Yoki Badbaemba à Koti. Tanga koti ya timbeli ke badbaemba wana ayaka telema wana ayoka soni poye de natira musicien penati. Bonjour na balandinyo soya Isaac News TV balandi adula la chamate de la presse. Autrement dit, solution. Merci Nabino, merci na confiance et na fidélité. Bozo continuer couper sa biso toujours vraiment beau l'embâter, beau à la côté branché Kolanda biso de début jusqu'à la fin. Merci na maman Rose la patronne, merci na maman Vicky Sifa depuis Dubaï, merci na baïnyo surtout yanga ba obalinga na ba obalinga ngate na pesi bino vraiment ba mbote pe ba gros bisous kande na lobara. Léon na plateau nanga na zanga morote. Nazana Yasser Arafat. Donc ça fait longtemps à mon anarate Toyo Karayokaka Yasser Arafat. Azana niloto découvrir ensemble Nabino. Azan de Koya Bina Filé. Azan de Koya Fabrigaz. Azan de Koya Ibraton Piana. Donc les loto roye Yasser. Na bandenge na emoko. Yemoko aza vraiment ça fait longtemps. To beta ma solo na ye ma solo ya parcours na ye ma solo ya light music. Pour ye naza mieux placé au lobela biso vraiment. Font là derrière Yasser Arafat déjà tous les cas des gens là des châteaux bêta ma solo. Bonjour Yasser. Bonjour Sir Mangaboni. Normal non Olanzambe bi kala. Vraiment kala wane lo ko de tete po yangonde badbamona yangonde salama mais après kala ou kala te présent zara et mon Zambé on est présent tout ça donc il y a sérieux. C'est un Yasser Arafat balandia Isaac News TV bazolanda biso vraiment à part bango pe batutu bana so de partout et belé ba Yasser Arafat te et belé pe toyebi yo ndetinga bona yebi mais oki olobani na ba o ba yebi yo te bon ba o ba yebi ngate na yebi ke siko nde opportunité ya kusala effort ba yebanga ngayeyo donc makosala effort wana ba o bayebaki ngana ntongo baomona nga bayebisa bango omoni ya certes wana bayebisa bino nga mpe na kosala effort wana ba o bayebi nga te bayebanga donc sikoyo nde mpe naza artiste na bango komona ezotangama fort esi oyeba kombo ya Yasser Arafat vomo ezotangama makasi oyeba ouais etangama nango tobosa mais boulongo ebima dans l'ombre omoni tant que bosser un moment donné na amour tant que bandi décollage ngana décollage na décollage penzate en fait na décollage te na lobakaka gloire to ba ya ba monaki na light music wana ngacha na tikalaki c'est pour cela na light mais boulot tout ça là quand même na ba master biso tout wana eza boulot mo eza makasi yange bima dans l'ombre
on va faire des efforts ya ko moni sona bateau tout ba pe na posa ba mona ngo biso mo pe to na posa to batunya so ba mona ngo pesa boulot bien. Oui, bima dans l'ombre ndenge ngolo bakara soki ya baninga déjà bima nango ya bima dans l'ombre ga ndenge ngolo bana biso wana. Pourquoi ça la be forte ya yo pe yo kana lo kwa ya bango. Bon, moni sono lo ba dans l'ombre parce que tant to bandi ko travailler c'est biso nyoso. Tant que comité décollé, l'avion est décollé nga kinda ite. En fait nga tikalaki. Mbezali na moni. Nga tikalaki or film to vidéo ezaki place baninga ba kindaki. Sko era na bulinga bomuna nga wapi. Na film ngo ezaki kuna yo sko tikali. Esengaki na lukana bande la film na ndenge na nga après j'étais terrassé par maladie donc santé raison sanitaire et ils ont un peu mon tour et ça là que il faut aller souster sur scène pendant longtemps. Selon enquête en tant que journaliste na kende koyoka Yasser Arafat babwa kela ki malade donc afanda vraiment na palais pendant batin belé babwa kela ko malade ya mongongo yango nde sala ke non yembaka lisusu to mona lisusu te eza bongo. Bon malade ya mongongo c'est trop dur. Malade ya mongongo c'est trop dur. Oh, mongongo yango na lobela ti na komi baba te. Non mongongo wana eza déjà mutu so za maladie. Maladie quoi faire te ba cellule l'union sans autonomie. Ba organisme nyonso ya nelo monter bouger. Yo linga bisanga mutu atazobela mongongo te a oyemba ndeni. Oza déjà oza convalescent au moins au sala boulot ezala te mais sauf que za ki maladie. Maladie pe ya kana ba sorte nyonso ekoya ya robwa kila ekoya ndenge pe ya normal mais o eza ngana se retrouva ki malade wana sala ki ke santé ne soit bientôt koyemba te zo permettre ngate nazala sur scène pour maladie ya ki tellement fort et à faire taki boulot na ngai lo bana batu ke non malade batu babande ko kanisa pe batu babande ko loba ya mongongo wana ba bebisa Yasser Arafat voye mbali soute pa baninga na pa mutente donc yo mo éclairci biso déjà za nango yango te ça dit non ko ka ko changer batu belé bongo te na makambo bango ba yebi na makambo bango ba verfia ya mama nzambe moko yebi po ani salama ki bongo après non déjà non bi non ko changer batu te pour na koyebisa batu pe ke o malade yango babwakaki d'ailleurs et non makambo na mekika ko expliquer batu moi dimia mambaso moi ça fait tellement mal eza ba moment moko et les cas eza très difficile donc na yoka ngo même somo beta donc na pesaka le kumyemo na nzambe tous envie abi po nini a garder bisoti lelo abi nini en réservé abi nini en bombisa donc. Et puis, le passé, c'est la mort, la vie, c'est le présent, tout continue à vivre. Makamba sikeza nango, makambo ana, eza makamba somo, et makambo ya solate, denga mona donc. C'est un peu ça. Vraiment, merci pour la réponse, Yasser Arafat. C'est vraiment un monde, on dans cette émission, on se sentir très à l'aise. Est-ce que tu connais le parcours ya Yasser Arafat? O lelo akoma o ya komi lelo donc o aza lelo to ko ba parcours na ya banandenge ni na bima pia utapi. Yasser Arafat est artiste chanteur, chansonnier, parolier en même temps encadreur. Ah bon? Ouais, un bon encadreur. Bonne ko encadrer banani? Non, en fait nakolo bandeni ezana ba bateau ndeto beta musique bo ezana bateau bazana besoin pe ba encadrer bango biso pe ba encadrer biso donc ça dit ngana tourne na peton na bandai ko encadrer ndepe na encadrer ti le long na encadrer ngo bien na encadrer ngo bien bateau baza tellement belé sentir rien en temps ba komba bateau donc parcours na ngeza Yasser aza ba qualité wana na azana makambo wana na ebisio et puis ko banda na ngana bandandule ngana ebandule na bota mina on a talent déjà on a talent za moi mukeno yema instrument na guitare te mais des choses à kana ba mélodie na mélancolique oza na moi soko yemba ba ka moi yemba bwendeni et puis chez biso to kana bar
Au moins babaro ezaka bwana bar mona lopango elonga te beti ta musuba 15 ans. Parce que vous avez amike musique wana na yo kaka wana. Ba no, voilà non na beta non ba beta langa on a guitare te non na imba na guitare te mais quand na yo ka musique ana so na longwa ndeur musique wana. Na bandi ko yemba makambo nga na yimitaka o na yo ka wana na oyemba ngo ndenge ezalaki donc so ba ina gamme na oyemba ngo ndenge ezalaki na diapason nango. Koyeba wana après comment zoa ba comment memanga sko ba orchestre ya ba quartier ba keno orchestre mo bona kendo orchestre mo bona bandal no ba za mo muke cap musica na kendo orchestre mo étoile musica na kenda ba orchestre belé après un moment donné tant on a eu comme pena comme pena sko chanteur na eko kende sko wenge maison mère na wenge maison mère wana ti et yo ça la kena yo na sali 5 ans na maison mère on a tellement pesé qui moins compliqué na monique na sina raté ko yemba awa eloko na ba vocal na wenge musique maison mère oh yo yemba en fait na wenge musique maison mère et pas les rois de la forêt na yemba te na yemba album te na kotara kuna na sali test na koti mouvement na vandi wana to komo bosser en fait comment qui ngalo wana ndo bota ba plan et comment une logique mon boy air mon boy okobi misape moi quelques biloko momo na ta msusu ba ya o boala na bango wana ba artiste msusu bon lokwa ba na probabilité ko yemba ba zuango ba yembi na bango donc après na mona ki tango ezunga 5 ans na bina ko ka souté na retourner na ndo ki li souté na zongi na commune nga to sali orchestre na biso mo to betinze mo to yana wana nalingi na to mona ko na clip ya amour to yebi ke no yembaka kuna ndeti bat lokwa biso to yebi ke yemba na amour za pe na bani no wana otiama ba biloko na yo mais to ya ko mona isuna ba amour te na light music o ki ko expliquer biso no light music idée wana ya ko sanga na ko sala light music wana e bande na ndenge nini bon idée on sala light music e bandaki loin to uti loin mwezali to banda ngoka to solo ngoka déjà light music maestro Fabro auti azaki na wenge musique à maison mère tant azui décision ya ça la carrière solo nae à partir ya wanande biso to aller jabatune to zala nae to travailler déjà ensemble depuis travailler déjà ensemble na ndeni c'est quoi na quartier déjà to travailler si je comprends bobanda maram na bino dana ba quartier bozaka ensemble na ba maestro laka ebele moko ya osakana te to alaka ebele to ala ba maestro Fabro ba Thierry Migler ba Jaizino ba Ilerich ba Omba Kola Ibrator Robinho Mundibu Give Hervé Tao Babi Biblos Batumsuku Batika en tout cas toi qui belé ba Junior Botou quoi donc toi qui venais belé donc ça dit ba matete momba to na okutanaka omona pena bokutani guerre à chien bandi guerre à chien les vides cabo siko tozaka déjà bongo après et ça là que maestro Fabroyer travail na perfection na ina mpifo na e à quelle maison mère ça linde ça qui na biso to tika ite biso to ndo continuer au travail car mais sauf que nga za ki pire nga azai pire nga pire nga donc ba ebi pena ki aza pire nga après tant wayo zoido sa carrière solo ni nda intéressé ngai na intéressé ki bateau pe baza ki ba pire nga en dehors ya ba pire ya maestro Fabre comment na intéressé bango le quoi pète bandai déjà kozala to yebani nde to bandi o réaliser album na ye vision na ye c'est-à-dire ezaki orchestre ya maestro da bolongo dana ma ba quartier light music nde ya maestro no oyo loba wana yende abendaki o tellement zaki pire yo po bendi bato mosusu ezaki bongo après nani fala ça l'orchestre pour vision déjà ezaki yaye vision déjà yaye mutabanda otsala pona makambo na yaye en plus azaki déjà star aki na célébrité mosusu biso nyonso toyebi après tant à l'album aki avani na poto osa la promotion na ye à partir à poto
à partir à poto na kisasa a mutanda le kabe émission na ba mission nyonso mutali boso ezaki ngai sans coup orchestre ezala sans coup likambo nga zo le kapé na part ya artiste na part pe ya ko tindika plan na biso poso ki esali bien biso pe to se retrouver na kati wana na bino nani na light music na light music après 2 ans ou 3 ans comme ça tant maestro Fabre Monique album ne marchait bien à lingis quoi ya kisasa et puis à partir à poto zo ba ko pa production pour beta ça la ndenge il faut groupe d'accompagnement to asa l'orchestre. Après, au moment où on a créé un groupe d'accompagnement, tu bandi ko beta, après bandi ko comme ça orchestre, malembe, tinandenge kuma ki orchestre. Mais modèle yozo loba na landa ke mission ya Ibrahim Pianana et pas ya confrère na Popol Mpasula na PC Mbote. To landa ke mambo yo loba expliquer ki on a bandenge musu c'est comme si o ayende zo bima vrai ke yo. Bon. Au moni Ibra déjà, c'est un ami vraiment. Il m'a master donc il va ndo benga biso mapasa. Et puis to ndo za so tozo yemba na ebisio dio d'enfer moko okozwa idée te dio ne ndo gagner partout. Donc attaque au kiwa pe ndo makambo na loba ba je t'aime Juma le tumba arabe noir ayebi mam na loba. Donc ba te belé ba yebi tondo zala pena tozo zala ndena ye donc master na ngai ça dit ye azaka na matetete yazam aza pena mutu mwana matetete ye matete aya pe déjà sakoli tanga ye matete avanda na quartier Ngilima avanda na aye basombi lo pong na quartier Ngilima na quartier biso tozaki tanga komi biso to yembaka na lopang na biso na tala mission pasula on a kamwa ki mabe na regretter na bi mais yende nini aibi makamso azolo bamba bi bondo yemba baba nono fuji donc ye ezandeni ya ki matete tangwa yesika aole kaneka na quartier mo boya moni batu ba oyemba moni baya ya ba oyemba sko voix o intéressant qui est please eza ya nani ya omba ndé tongo yo ki baya ba oyemba tangwa ya approcher bino atali parmi bino mutabanda oyemba danger zalaki omba yango ye akangama kina omba. Bon koloba makambo bongo na ebité soki azani tani po loba makambo bongo po ozo changer eloko oyo oyebi ndenge zalaki yo lobi ndenge misusu. Après c'est très compliqué, il y a une confusion en kati wana na niveau na e ça dit on a oyebi son des avrais. On a ebiso na ebiso ba je t'aime le tumba ba yebi ba Francis la loi ba yebi maestro pa yebi ba tu voilà ba tu nyonso ba yebi makam na lo ba jai ba yebi maestro Fabre yebi ba tu nyonso ba il est riche personne ba yebi ba omba kola na ya lo ba ka yebi ça dit tangu ye azo na Ngilima déjà yebi matetita ye quartier Ngilima a circuler na Ngilima tom so ko ke sombelo quelque part ayoka batu bayemba wana place azolo batu bayemba wana eza chebiso na sanze ta citron wana to dama kutu ba citron na force boyembi bo bayango to yemba pe yaki système to yemba kaka to na guitare te to yemba kaka banzemba bakalandeza aka ba Berti Fundi utaya kende ki Paris obika banzemba kalande ala zo yemba yesiko wale kaka tellement za pe chanteur avant yoki bat bayemba akoti tanga koti ya timbeli ke bat bayemba wana ayaka telema wana ayoka soni poye de natira musicien penati yeza ki pena na musique te biso déjà ki botamboli de aba orchestre alobi abi bakende papa Jean Goubal na omba kola bakenda boabi tema biso to bana ba parler moi ba soni moi ba français moi ba nini omba zaki na esprit belé abi tanga moni tokie et papa Jean Goubal tozo zela sentinelle au fond la porte abi total boye ye mo vraiment père ya bien manette abi na ki somo na kimi omba kola lo wazaka azaki dana besprit kande lobi wana ya muta soni abi na kima ki na monia ya proche père ndenga pe na scène ne komi bimisa heureusement ye moko expliquer kango siko mutune tiye bongo mukolo bongo déjà omba azolo bomba kola zaki na esprit azaki mwana so apalin so ndeni na ebite so mutunya botama na nzela donc
yeta ngana o yeza makamne omoni makambo ba fonda rapona loba baloba ngo loba makamso e bato loba omba kola azaki na esprit yosko zaki mukoloni eza compliqué donc fatina bino nyo sotunde bozaki mukola zaine po yo bioza pire Ibraton piana mais maestro pe aloba baza ba master bina fila benga de maestro za viena na ya mukona bino nyoto omoni makambo ba mikolo ana ndede aba ba komosalela ngonga na ko donc na mona ku sensi nina elo kwa batu ba potana ba welela ngana mukolo te ngana mukota après ngana ye wana na lobi na bandi ko expliquer te ye mukolo na ko gérer mamba bongo te mamna bango ba ki mukolo ngana bika on était des frères entre nous biso moko toyebani nani aza âgé nani aza mwana muke nani aza ba master biso moko toyebani donc ça ne sert à rien. Oh, c'est plus important, c'est que les lots batutu bazo évoluer, les lots batutu au monde est moins fort, ba op basali là ba moins fort bazali après donc et que na normal ki mukolo ana ngale na mona tina na ngote na makambo donc et sika oboko milelo est-ce que zaki sika vraiment yo kanisaka un jour bokoma nande bozaka na light music nande bozaka na ba lisanga ya ba quartier wana ya koyemba yemba uti shebango bosali mwelo na bino lelo yo bango wana to mona fa azan orchestre na yebi na Philippe mema to moni lisusu Ibraton piana yepe na bandenge na yepe azokumbela mambo na ye siko na ba penser na yo lelo to yebi to sani et en plus est-ce que sika ozali lelo yango ndo kanaka bokoma na baninga na nde pa bo banda okumbela mambo non jamais okana makamba bongo utoko yebango ezala pe ya msusu nde na okende na jo o to nde na okende na moso na monke to kokoma sina ba bisika mobo te mais sauf que ngana kana kango te na ba ite ke koma boye mais après et sali na ngelo te ezala ngo juste ya no makambo ezaka na mokili déjà yango zelo ko condamné te pasi nango ezakaka ko transformer histoire na ko sala makambo eza juste te na miso bato après on c'est la famille au moins même na famille ezaka baboti bino esika moko bopanzani mutu na mutake pa na mais après boyebi ke boza famille bien que mutu na mutake sa foi na mais o ekomaka au mona o pena azolakisa esprit moko boye ke neti azuli solo a transformé wana il faut sentir cause inférieure pour comment le niveau na makamuneti frère nanga Ibraton voilà anani frère nanga Ibra oh c'est que yende mdo tromper biso en réalité ça ndé ndo tromper biso donc histoire eza oyo zo beta ndé za vrai na wele la côté za vrai te batu bayebi et puis yé moko ndenga na comment expliquer déjà boy ayebi ke mutu a expliquer makambo wana ndé yaza yende mutu a fa expliquer Omoni écoute il fallait expliquer makambo bongo te déjà koloba ndenga beta ki ba histoire ne anazo expliquer wana banda ko beta ba histoire ne wana nda beta ka ke ye mutu asala soki nini ye mutu banda ko encadrer batu ye mutu apesa banzembo ye mutu azalaki nyonso beta reza eza ya lokuta déjà oui eza lokuta po ye ndenga za wana yé poye bana batu nyonso déjà aye bana ba mpona ngai donc ya zande mista na ngai aye bana nga na sima na nganda bandi ko yebana na babatu nyonso wana omoni donc makambo lo bana ezana misuku ya zalati et à l'époque moi ya zaki tena ye kutu pété ya za levena donc bana matete bozaye bana ina bana matete bana matete to ebele na so tangelo bango to aki penza bana matete eza bino mo bakolo mabele ba levena tende bino Ibraton za levena siko bino mo bana matete za ki bana ina bana ya ki na ki mukolo déjà aki azaki da mukolo batu mso akutaki ya ki jana ki mukolo donc batu mso ba bana matete mo bo aya kala waku na temps landela te mais biso tu bana matete mais yenda ya ki na ki mukolo ye mo pe de anda lo baka uta elingwala non banga te pona lo bake ya ki ko ya et puis ngala mona enda yaki siko to maestro akendaka poto atika orchestre na maboko anani asala na orchestre ezalaki na te na asali mouvement te tosali kaka album esila epe na te
tosali parti oyo biso tokoka osala na Kisasa oyo etikalaki elandaki ye na poto yaki akontinue na poto esili ebimi ebeti ti ye yaka awa ti ye yaka ozonga awa monte mouvement na makambo nyonso eleka na ti to alelo. Yo préféraki otika bango mpona en fait na kati wana na expliquaki oke maladi déjà bomayinga et puis ezalaki na moi intercelle moi mike c'est le cas pe wana déjà ba tiraillement entre yo na bango te tiraillement penza te mais ezalaki na makambo mosusu elekaki wana ezalaki juste compréhension, ça dit Ibra tellement il y a moi jalousie ne mon boy azana moi jalousie ne mon boy ndo mono ndienga na zo sala sonimi yes comme ça na ya kinda opesa ma sofa pour ba rapport mon boy oza un peu compliqué soit pas na ngai bisinga mususu ça qui pas et côté déjà problème mon boy mais probablement na to koka na biso kolekisa ngo et au sala kenga pe na yo ko ya maladie na tikali to kani pe sauter. Vraiment. Parce que relation na bango ezandeni na ndengo otikala boy. Relation na ba mina yo bozaka na bango vraiment mouvement moko ndeka to beti masola parcours na yo. Lelo relation na yo na bango ya ndeni. Relation na bango ezaka na normal. To solola na temps o nyonso senga to solola soki opportunité zwami esengi to solola to sololi. So opportunité zate to solola te mais Ibrator ndeye yenda très compliqué. Yé ala mutu mo boye. Ezaka ngate na lo bakena ko comprendre été. Par contre mutu fa comprendre bien zanga. Donc ngati na lo bana suka boye. C'est que ngande lokola na za master na ye ya bien. Donc na ndo ko comprendre makamnete na finir na comprendre nango. Yé déjà na problème na batutu. Yé déjà batutu et ala kaka. Il faut oya comprendre que ti bondo za na ye. Azala na mutema mo bwekentu azabatu lo bata baketo voilà borango ngwana Ibrator azabatu baketo c'est que soto landeli par là yenda sala yo ozala moi musika na maestro. Bon pas forcément mais makambu oyo ezala en fait nakolo bani pas forcément mais oh ça dit soto système na combo na ye. Parcours na biso ndeto salanga en tout cas meilleur. Ils a bien na ko sous-estimé et le monte. Bien affilé, boza bien surtout même moral. Ka kitoko ndeto banda sala parcours na biso. Mais à un moment donné na part na na comment ko remarquer que Ibra komi déjà nga ndo sibira ngo pa batu mususu po ya zaki master nga to lala ne sika moko to lia kanaye to zani makamna lo banazo insister na kombo mo je t'aime Jumar Lutumba arabe noir aye bien opo ata parmi batu ba parena tonto anaka yendinga ndima keb ya zakane yuma ça dit batu esprit basa akinae donc to bande déjà ko zala parcours ane ala ki bien mais à un moment donné comment ki omona mutu moko na kati na biso soye na mutu moko mutu anatazo yemba bien ya il faut linguer de ate il faut se pelanete ngasko lo kwa ki master ninga na omuna makambo ana eza makambo mobo ya bato libanda ngai nde kutu eza ya danger ezelanga abomba nango donc tant que comique nga na zwine ti problème naza isuna bangote ye asalo ndiye mutu a hérité sko place wana au moins tant a hérité place wana a revêté que za makambouye abanda ekoluka ngasko étant qu'artiste na mona nango eza nango fin du monde tepo mungonga muteze pas mutu savoir a muteze pas mutu ata wapi soza bon artiste ata na samai robimano kaka batu mbundeke beta bat bayo kaka na nos intéressé na mambwana te eleki des années lokola na ndenge ba travail na biswana dans l'ombre na bossa na kotisa ba plan na sala makambo belé ba ya tout bazala moi reconnaissant comme bango ikokoli moi tendo lobaki mais siko par contre pas na eza différent ti na tel point et que ngana zate sur scène nazaki da terrassé par maladie nazate sur scène kombo na ngana kaka nde circular wana yezo déranger souvinae
aningi oyo kango bien te il faut banda ko transformer les solo il faut azwa ba rôle oyo nga na sala tant tozaki ensemble il azwa ba rôle wana azwa kenga na zaki te donc otsanga te en si longtemps avant bandolo babwazaka na discours mususu azana discours mususu lelo comme na discours mususu alinga zwela discours en makola après tout na daite naza babati c'est que il boto alinga limwisa yo na mambo ngo dans netka histoire ngo baloba ke na yo zala kite ne sika na yo bachaye muto bongo pour quelle raison koloba mutu pamba on a besoin baloba mutu te muto bongo na ebité na koloba ni na ebité peut-être so tumba katsaka tsaka ngoni après ça dit tant on loba na okamo même bateau tozana ba on tombe yo kenda loba bon ba mona bina garçon c'est encouragé au monde bato ba bibino bakamwa mambu ya loba tout pour na bino ezana ngolokuta il faut qu'on recadrer à comprendre que Beats Neza il faut à travailler c'est un bon chanteur à ça les ben fort place si batikele pas maestro Fabre et sa place à ça les loter maintenant il fait comme ça il fait ça l'effort kutunga boy nazaki te sur scène à kota langate encore so ya mona ki aza danger ndaza danger lelo aibi ke master nanga mo boy aksanga na ye même to kangi misu même ba to mona te pendant 10 ans so ekutani to e barolo sala il fallait azana idée mususu par contre ya bando sala lango idée ya kokosa bato aibi sabina batu ke to nazo raisonner boy fona sala boy na camarade nanga mais na akosa ngana bisa bato ana zokosa bina na eloko osala te asala bonde tiko yemba na yo yemba neti o eza makambo ko sala te eza makambo lingango déjà te pour mnanga ki il faut bato ba comprendre que makambo alobaka eza yango te aza mutu ayaka koya akutani nanga ngande na kotisiye eloko nde to longola te azalaki bon chanteur mais qui bon chanteur ne suffit pas na batu nyonso esilisi mayela batu nyonso te eza ba impression na ye apesa na télé abangisela yango batu agravara makambo koyemba azoling en fait ya biye pa banda okoma akomani ba chanter ne bokomara bino mo webino wa ba yo za paole il faut botu na ye ndenge ya loba bongo tant to banda koma wana ya koma nini o apesa mutu eza reconnu batu nyonso baebi botu na ye omona kana eloko apesa bongo Yasser Arafat akoma nini wana koma batu bomo baloba ngo batu bomo basolola ngo na koma penza na koma presque ba artiste nyonso ba grand artiste ba artiste africain ba artiste congolais ou bazana mboka na biso lelo bazana degré baza bayebi ke na nzela na bango tokutana toyebani donc tant ba mona ngo bayebi nani on lo ko tanga ta komba moko na yebani na batu nyonso na yebani maestro Fabre kutu ya palin kopé le quoi kokomela bango oko tanga komba muto de chokomela ça dit ngana zaki na lagi na ndolinga plus chant na artiste chanteur na sous na qualité ya komanzembo ya sala nzembo donc tant on sala nzembo ezate ke na komela ngo mutu na sali nzembo ba master to travailler na bango ana opportunité peut-être imba na wenge asepeli na nzembo ana azwi yango ya mutu na kia yembi yango après to solaka na nenga famille nde to sololaka donc ça dit na olinga loba izana ba nzembo iza reconnu onga na koma na nga moko ebandeli tisuka na komiango neti ba tout en noir il y a héritier watana retirada album ne retirada et pas goga allo barango nyonso sans likambu au comment bien tout en noir dans chambre préféré na l'élan fort tout en noir bongo ça dit goga ndo bisanga obi Yasser omoni nzembo na boujango te na yemba ngoka na malili oyo yembelaka donc ça dit tant tout ça neti tout en noir à part tout en noir ba morceaux ebelé so oye kota et pas maestro Fabre okuta ba bololé za wana za da ba sujet mon za ki fort okuta ba full option za wana uzomona donc à part wana ba nzembo ebelé to neti maestro Fabre okuta travailler trop to yeto ndo pena ko ke la ba plan to za na trop pas ndimane yo makambo na ye
Azane muta quieto te. Ya lobana ye andimane makambo nga expliquer na ngo calme. Ya za na professionnalisme ne mo boye. Ya lobana. Siko ba guerre ya maestro na bina filé, ba guerre na bango ndenge zo kenne lelo. Et le beloni tant on a déjà baningo bozaki na bango ensemble lelo malgré maestro aza vie ya bina filé mais modèle ba mo kenne na bango donc ko mabe makasi et le beloni tant on tala ba pendo fandi ya mabwe ya se Arafat na écran to na phone o tala ba to lo bande ba délire mo boy et le belaroni. Bon ngai si fona za la front na makambu ya maestro Favre na bina filé. Donc il a une compétence à ça. Mon point de vue qui va frère non ko le belote. Qui frère non le lo ils ont une correspondance na makambozo lo baté parce que les lo boyne tingana za ngana zo parcourir nazo lingana bimsa ba morceau na nga ba tu ba découvrir ngo ba e bango bien que ngana za na bango mais bango lelo ifi ba tout monde boy maestro Fabre déjà là à star ba tout nyonso ba yebi bina filé lelo aza artiste au pas comme banzembo azo beta banzembo ba tout nyonso ba yebi on s'agit makambu ya bongo ngana ngoko gérant te et ana compétence na ngate donc bango mo ba yebi nde ba ok na ngona nde ba osili sango mais ngana yebi ke ba yebi quand même place ba uta donc mutu na mutu ayebi o yazali mutu na mutu ayebi o ya sala mutu na mutu ayebi o yazo sala après un moment donné to beta na biso masolo mususu Ba guerre on peut ça repasser na moi. Ouais ça la passi et ça la passi makasi et ça la passi makasi tant to biso moko entre nous tozo toyebani biso entre nous toyebani mais ce que les famille mais to comme na ba niveau ya bongo donc c'est chaud et que ya eloko te que c'est pelisa mutu. Moi Yansia Arafat merci de répondre na invitation na nga vraiment ya na sepeli vraiment koyoka yo pe na yebi kiyamba liboso te na koyamba ka lisusu po ndo mondani déjà bo esili po na nga mot de la fin po na batutu balandi biso ko lo bani po na ba. Donc ça dit mon mot de la fin te penza mais na profiter avant mot de la fin na yebisa batuke déjà nazana single nanga na préparant déjà yango titre nanga pardonne-moi to bimisango ouais to s'organiser faire pardon obika biso to bunda biso moko na toza pena non tozwi pena bato bakotsa biso poate to kufaka biso na ba Jumar Lutumba ba Francis la loi ba Papi Kader tozo bomana bango ka bongo ba Cédric Dema Minimbu donc avec le temps ça s'organiser to pe sa date auto bimsana en version audio après to y ça la vidéo pour zongo kaka so to s'organiser to komi prêt to pe sa bino déjà na studio nazo continuer ba morceau nanga malembe Yansia Arafat de retour na kende pe pa ite zaki ka c'était malade bomba ki osiko na moni vraiment ça va zonge mambongo siko ma direct ba tu ba retenir que tout va bien déjà tout préparé bon découvrir na bango kaka donc à part makambutu na toza famille ba ya tout donc libota déjà vraiment. Merci à Batutu Bazaki Scotché, branché au Landabiso de début jusqu'à la fin. Merci à Maman Rose, la patronne. Merci à l'assistance à Batunion, surtout à système mission dans la journée à l'élo. Merci à Maman Vicky Sifa depuis Dubaï. Merci à Maman Yu, Maman Sociale depuis Autriche. Merci à Babi Mandala, la grande chérie. Merci aussi à l'assistance à Batutu Baïko assister à vraiment l'émission dans l'élo. Vraiment. Donc, il y a un Arafat Poto qui est reçu qui s'en a parce qu'il y a un peu de tembe. L'émission de ça non lelo, on a fait que découvrir les sous na matete. Faut na y a vraiment pas bana matete baza deuxième épisode d'émission. Bana matete oh on moni bana matete baza qui ba pire na bino hein. Donc vraiment poto ye ba lokuta na lokuta po bida ibo attend na zamuta kieto aloba ba lokuta morobo yo olobi zamuta vérité siko to roye ba na za lokuta na za na vérité azoloba na biso po bo éclaircir biso va pas mamonto suki sango fona ya vana matete donc moi ba mbote na bato balandi biso ouais en tout cas batutu na pesi bino merci
ezaka juste to akana intention te ezalika juste to meka ko recadrer makambo eza injuste po makambo eza ebele makambo esili te makambo esili na 2022 te donc tosala makambo ebele nyonso fo ebima nde na profite napesa bambote na Djomar Lutumba arabe noir donc et puis Héritier Minimbu, Cédric Minimbu, Pati Samba, Pati Kembo, Fonsi Laloy, Kabibi Kumberto, Hilaire Ilunga, et puis Dorcas Pembele, Bita. Donc, batutu na lingi bino tout, bana matete tout, bana lemba, nini, kisasa mobimba Congo, bato poto tout. Donc, il y a sérieux. Na promettre bino que vous la pena ma bien zoya na lingi bino trop. Merci beaucoup. Vraiment, Yasser Arafat, il y a une magambo donc tout le monde déjà Yasser Arafat au solo il n'a essayé de solo là par rapport ya ba lokuta ba vérité ba maman on est de kumba mais la light music to dans ville no va ko to touchant on demande light music maman na bon ndenge za ko kende to kuta na lisusu na deuxième émission na on a facilité nga mikolo lisu kwa lisu na bala matete to kutani à la prochaine bye.